2 Dubai on akendaki na moninga oyo amemakinga moninga oyo botel oyo ya lojaka eza botel de luxe aponaka botel wana parce que aza na chance ya okutana na bato ya mbongo place ba pratique wana esalamaka moto ya mbongo ayaki kolinga ngai abengi chauffeur atindi chauffeur aya kozwanga to signer na contrat qui n'a passé na kaka une nuit na une nuit wana bapesi nga carte ya banque illimitée na sala ba course ba chanyon son alingi et bandeko bilanda landa ki Dubai o na komaki ndenge na butiko betela bino lisolo basalinga o nyonso efaki basala ngai nazalaki na perdre connaissance na leli na gangi na minoko nyonso me mutu akoyokela nga mawa azati aiko récupérer nga na hall ya hôtel amemi nga na chambre na bandi kolela camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini nalobi makambo nauti kovivre namona ineti esili mpo na ngai c'était la fin du monde makambo basalinga naza suna makasi te naza suna force te. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Koulimedia TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà, bonjour Mbote, bonjour na biso nyonso na biso pe balandi na biso ya Koulimedia Télévision na émission na biso ya bosolo na bayeba kenda sango. Bosolo na bayeba kenda sango émission na biso ya mokolo mwalelo babi to déplacer to longwe pongo Kinshasa la fois passée to zaki na Goma mbaleleki to zaki na Bunia lelo bongo toza na kati ya Kisangani na pita bula ya ka ndenge bango balobaka. Je suis où je suis Kisangani babi boso na bayeba kenda sango déplacement total to longwe bongo na Kinshasa to ebongo na mboka na Kisangani mais kotala ete nungu zo panza na bipai ya mbona nuna kota na kati ya masolo na moko lelo na pesi mbote na oya za bongo sima elilingi kitoko oyo papa na biso Papa Gloire Liombe oyo bongo ayambaki biso na kati ya mboka na biso ya Kisangani na kati ya mboka Kisangani bambote bele na papa Thierry Vita na mama Françoise Vita botama elamu lisusu na papa Thierry Vita oyo abotami bongo mokolo lelo babotama elamu na ye balobi ba bonjour et merci à maman Françoise Vita force c'est toujours maman motema malamu mabi maman ya fungola bongo motema ko ayamba babiso ba oyo bakarishi kokota akota biso vraiment na kati ya bamitema na ye merci à donné Maweja, mon caméraman le plus propre, babi na kati ya Kinshasa, babi ba bote na bino bipai bozwami, émission na biso ya mokolo lelo toko beta na lu solo oyo ya ba influenceuse. Na invitation na lobi bien bino ba ebokenda ba classe ebele, bino ba ebotanga bo matati na ba doctorat, bo me kapé ko corriger na ceux ou bien na lobi mabe. Voilà, émission na biso lelo babi toko beta yango li solo ya ba bazokende bongo Dubai. Baye oyo Dubai zo belisa ba fini tout bandeko na ngai ya monango na osena na papa Thierry Vita atela biso na ba image to komona ba photo ba nini oyo bato oyo bazokende Dubai oyo bazoke kolia ka ba toilette babi lelo zaire za kotika kongo za kotika nazo panza pele yo pena na kanda mabena yena ko panza bino leo na panza bino leo na yende ko beta lisolo wana leo na panza bino na kanda mabe donc la femme qui bataille belle bino na côté émission te leo na côté émission leo na côté émission na ena kanda comment expliquer na senga na cameraman na waza simagili atira biso ba image wana tota biso na tele ya mo sibo sekanga te bilanda landa botala bisika ememi ngai nazaki na moninga moko to bandai kotanga na ina ifasik nzoka moninga oyo vi azalai ko menenga na ibaki te
ko envier à offrir nga ba vacances na Dubaï. Ko kende Dubaï to kendaki moninga o esika mebaki nga nzoka yebaki ke asalaka ba pratique oyo ya mabe yango esalaka ke azala na vie ya malonga azala na mbongo arulaka carrosse en même temps tozaki na université nga na eto komi Dubaï na koma Dubaï balinginga na yebisi moninga lobi estambolaka ndenge wana na boye ko yebiso na Kinshasa peut-être okolingati na kendaki kaka na première journée ba pesinga carte à banque na somba biloko na zana ngoposa na sali shopping ya kafu na sombi basaka modèle na modèle biloko nyonso ya griffe ba Chanel lolenge nyonso na pokwa ba ekozwa ngai ba meminga na chambre hôtel makamuna kutani nango ya Dubai ona kendaki na moninga oyo amemaki nga moninga oyo hotel oyo ya lojaka eza hotel de luxe apona ka hotel wana parce que aza na chance ya okutana na bato ya mbongo place ba pratique wana esalamaka moto ya mbongo ayaki kolinga ngai abengi chauffeur atindi chauffeur aya kozwanga to signer na contrat que na passé na kaka une nuit wana ba pesinga carte ya banque illimitée na sala ba course ba chanyon son alingi et après akopesa nga mbongo na zui carte na ye na signer document na zui carte na ke ko sala ba course na sombi ba saka lolenge na lolenge ba Chanel ba Gucci ba Versace ba Louis Vuitton ba Valentino et comme il a 23h ba eko récupérer nga ba meminga place à moto mbongo wana na kanisa ki na kolala na mobali moko nzoka bazaki mibali 5 ba lalinga de tous les côtés na madusu nyonso ya nzoto na ngai ba subeli ngai ba sumbeli ngai ba zoki singa na niveau ya nus ba bwaki nga na mai pe ba récupérer ndeko bilanda landa ki Dubai ona komaki ndenge na butiko betela bino lisolo basalinga o nyonso efaki basala ngai nazalaki na perdre connaissance na leli na gangi na minoko nyonso me mutu akoyokela nga mawa azati ntango babwaki nga na mai parce que na perdaki connaissance na banda esuka opema te bavérifie soki nakufi ou pas badindisi nga na mai barécupere nga na mai ntango bamoni na sutomoki babwakeli nga serviette bapesi nga peignoir basengi nga nalata bilamba na nga même bilamba nakendeki nango ya marke oyo nasombaki na mbongo bapesaki nga nazwi su makasi ya kolata yango te babwaki nga na voiture batindi chauffeur akende kodepose nga na hotel nakanisi baparent na ngai nakanisi mama na ngai nakanisi mboka mosika nazali baparent bayebaki te esika nini nakendaki nakosaki nake kolala epa moninga na ville bande on baye kobwaka nga na hotel nakomaki na leli babengi moninga oyo amemaki nga na vacances na Dubai aye ko récupérer nga na hall ya hotel amemi nga na chambre na bandi kolela camarade oyo azotuna nga tete ozolela nini nalobi makambo nauti ko vivre namona ineti esili mpo na ngai c'était la fin du monde makambo basalinga naza suna makasi te naza suna force te moninga nalobi nanga eloko ozopanikele yango wana eza eloko te elekaka nango nga Dubai nayaka mosala nayaka osala na Dubai yango wana nga mpe lelo nazali na cop moko bazwaki nga na yacht nauti mpe kosala mosala na nga ya important kolela mpasi na yo te tala bakado oyo ozwi tala mbongo oyo bapesi yo okomesana eza mbala liboso je te comprends yaya bilandalanda eza mabe totika. Voilà, kaka ndenge ngana bino elongo to landa totali ba photo ba video na ba bazopesa ba témoignage à Dubai yango ba basi boya na ba basi na benga bino boya ah ngaye ba basi nyoso bakenda na Dubai na benga mane
nzoka vivo ke nosela ba Dubai le bino yangwana bokangela biso ba photo likolo ba punda likolo sope ya ba bato sope bozala boya na bote ba kiti bofanda na benga bino bosangala boya mipiku boya bofanda wana bofanda na bosetande ki botala ngai taba bino ngana na jino kitoko na ngabena pembe na ngaba kasi we lora papier kaya dessin na chango pembe na zui ambio na yeki sangani pona somba madesu na tala masuwa eke kisangani na tina musana ngana journalisme na tie pembe na bino lokolo ke sa musala oyo musala nga TV na buzope mwana mama na nga commerce so madesu na tala masuwa esa nini ekoma Kinshasa moko ekoma Kinshasa na baloso na sa nini nateka yo koteka ngote yo koteka ta makala te onimi oke Dubai oke lia ba toilette ba to ke lia ba nye bino ba fille ba fille akili mama mangaye mama mangaye balalo ndeni bozi kaka bagage pe na kota no na kata lisolongo lisolo ezake ba comme ça bien ba comme ça bien ba moi allez ba likote bien ba singala ba kingo bon ça la fille m'a pas sagné ba gagne de ça moi ça devait comme chien alors c'était maman ici bala oui donc ba gagne ba singala ba kingo bazibino allez dernièrement te ko leka ba bandaki ko meisa banyau mabele bato mabele balongwe totali liste bimi packing liste bimi batabu banani mususu ba Anita ba Marie-Jeanne banani ba Françoise ba Clémentine soki pe ba Jama banani allez packing liste bimaki packing liste wana ezaki ba bandaki ko tetisaka donc melisaka bango mabele baki ba meisi donc ya zupe mabele atandi bayaka bamela yango epo bambwa lelo yo elongwe bambwa lelo ko bolia banye bana basi bokufa ebele boteka makala boteka loso boteka makala botika influence à Dubai ke oki muninga ke Dubai yo po luki mbongo oke Dubai nzoko zoke lia banye bokufa Yesu alingaya. Donc soza mo capital no $100 katisa braza kende ko somba biloko na braza yaka na ngoti banda ko defisa ndenge baninga ba defisaka banda ta ko defisa nde baninga ba defisaka biloko to teka ta maboke na mutune na mo bande olanga ba oleka na ake oke lia ba nye na Dubai ke na lia ba nye na Dubai ke ko maka nyani so ibe nyao oko maka so mo sa meza ba nyao oko ma so ke pe na e ba te no zanga maloba na e sabino ba neko na nga ya basi génération mabe génération pourri bolingi misala te ne mabe na bino bolingi facilité ngi kambala pesa ko ba $1000 bande ona mbongo baluka ngo mobali nini ngo yo pesa $1000 ya nini ye nani asinyaka franc congolais ye mta sinyaka dollar to boite baso likolo pete oni te lote luka mbongo mama oza mo $100 na yo obite na te kata ba ya ube ko les ebele le kisasa ne mona ba église sala ta maki liboso église mama ke oke ndako komaka no mwasi ya bambwa to mwasi ya banani eza mabe en tout cas eso sala pasi pe mawana bandeko na biso oyo affaire à Dubai oyo basi nyonso bafi nyonso ya kin balingi kaka ke Dubai e bandaki nano ya Chine boyiba mibali bambongo ebele boke ba Chine lelo Chine esili ekomi Dubai et surtout kakia bapanzani yao Chine bamsu ekomi Turquie na bo bazobina na bamaye na bo sepe ba okatsa soki pe na babutu soki pe ndenge nini Chine edimne Turquie edimne lelo Dubai ezui succès ya nini ya kokenda kaka omona kaka oza lelo ko to sala kate mauti na $5000 wapi
oliesi nanu nini eliami bavendi yo evendani bajar nyonso betolomo ya balikelele ya basinga ya bafumbwa tout ekomi mitrai système ekomi mitrai. Allez, okangisi mbongo ya billet, mbongo ya visa, mbongo ya séjour, ya chambre, Dubaï ye, wo. Ok, Dubaï, olo 20 sanota na bato. Obani ko 20 sana banyama, okomi na onyawu, okomi na mbwa ba ligota ko singala kingo, batia ko wu pendant 6 mois. Donc mutu mo afandi na bazo venda kana bango yepa bambwa ba vendi azu etolomo bambwa, azu etolomo banani, asangi. Regrettable. En tout cas, bah regret ça est belé. Et belé makasi. Comment on a dit non, bah on a vu sur la base, bozo sauter, bah niveau moko boye. Il y a pas tout beaucoup maintenant bah niveau bambois. Aussi bambois bah comme bambois bah vendre la bino le sauter et comme tu collier à bah donc bah nier. Donc mon tout pendant pas sundami na a sundami lieu aller. Nier makana nier makana ta la brique. Yo bandi kolia ngo ndeko na nga ya mwasi. Où allons-nous tozo kende wapi mokile komi na kosuka bongwama. Bongwana tubela. Soko bongwani otubeli peto nzambo yo keloma. Mais soko boyi pama. Soko boyi mama. Olati kaka influence na bino bato atama parce que loko esa bongo ezatama. Tama donc tama na ebite na oloba on nini na lingala donc yo ozo envier voilà. Ozaka un esprit à envier. Donc eloko muninga zana ngo yozo mona ngo ka eza spécial makasi. Donc yo mona ngo ka kete oya muninga des affaires. Donc yo faut comme aka loko muninga, yo faut comme aka loko ye. Ndeko nanga. Eloko kwa envier loko muninga o. Nezo bo mabiso ba jeune fille. Moi muninga lati body mo wetenga pe fena zo bininga zo kyango. Oyebe loko ya saki poso body wana. Oyebe loko ya saki poso ba mutu kana. Tentiro so bimsane tingaye yo bande konanga na sikola na munganga rouge na pakola ka didu na no ebi didu te mafuta didu bota nio baba so ba kento ba mengo ba kento wa ba so ba tento so ba kento wa bien kala donc te fi wana ka tentiro nana ngala mela ka comprimé wana ça tue et bon maka plus tard comme on a pas problème à concevoir. Pourquoi? Parce que je mets la comprimée au banda côté la banda mututi na dans 4 mutu na pembe. Donc na bandi pembe na mututi na sa botoma pembe. Papa nga meti. Donc bino et so sala bino ka muté mali kundu kiki. La koma ka pembe le kwa ye. Aloke ko tuna e mama e otaka ina mafuta. Bonde ba me mabino ndaka banganga. Olingo koma lo kwa nga tokei. Papa sukola nga mo baza quelque part wana, pas sukola yo, ola tabopeto. Mama, même étoile oyo. Et ça muto tenda botama na étoile. Même étoile, ils ont tous été à botama étoile. Étoile, on est étoile. Mouton soit botama étoile. Mouton soit botama pas briller. Mouton soit charmante. Mouton sous à présentable. Saute pas présentable, mais à charmante. Donc, là, si nous sommes quoi, ils ont l'ensacre. Donc, charme nae. Mouton soit l'obane kaka. Mouton soit l'obaka na douceur. Nous sommes la douceur. On est sur quoi ça m'ibali 50 koto. Mais comme ça, ça va encore ma femme le roi biso to le mami. Moi je me suis dit moi je vais le mami bon soit été. Mais moi je suis ba kuna ende ba jarwana. Donc mi c'est pas la ndenge nza masale la yonde ko mama. Ce qui na bozuna Dubaï ezate. Matin vient le ko anga kene province. Longo la souci à Dubaï. Longo la souci avion. Là ta cousin de voyage na ide ozoke Dubaï moye kisangani. Là ta ide Dubaï. On continue à faire avion motel Lubumbashi. On tient peu moi ba roquette papa ozomi boma souci ba Dubaï. Pour ça on a évité ce zapeka OK ko remplir peka papier des jeunes. Les ka peka ndinga na salara. On tient moi 400 non aller retour moi 400 na ngeko kinango na beta na ngata tour atana Lubumbashi on tient moi 4 jours à 7 jours. Il y a hôtel aujourd'hui. Est-ce que l'on a le souci à Dubaï? Et l'on a le souci à Turquie. Pour matin à Zata, pour un monde de Sobo, mais pour Simba Kambongo, soit Simbongo pour Zandu, au Simbongo pour Gambela, mais oui, Bakabon Bambo, Ngayo Moninga Labino, Nazote Kalos,
Nazwi mbongo nanga bafutinga salaire nanga ndambo pa maman Françoise Vita. Nazwi habité na sala ni lokwa pe na projet de sa découverte na Kisangani na matampion na koma na somba mamba loso nanga mama desh na matisi na masua. En même temps nazo sala be mission na ngai mukolo masua ko pome beta 3 semaines en dela na ke maluku na ke koteka na sali mabe. Est-ce que fait kana ke comme isa bamboa? Est-ce que fait kana ke ba ke 20 dagé pa bamboa tona ke kolia ba popo ya bamboa? Je suis presque à la fin. Hein. Je suis presque à la fin pour clore mon émission d'aujourd'hui. Dans entre parenthèses, mon qui est pour appeler ça un conseil. Phénomène porte-à-porte, ce qui phénomène porte-à-porte, ce qui fait nini, et ce qui fait un vertige dans mon tour. Phénomène, on a bandé qu'on a des versions. Batouana, ba millionnaire, so ba milliardaire, on ba multimillionnaire wana. O bazo benga bino bana basi. Ba esi bino yo bimana mbwa, to pe yo lia popo na e. Bino ba bo ke lia ba popo la ba. O popo on a même c'est ça, exemple se fait na lo ba bon disons que et ça ba fantasme na ba o. Bon, fantasme on attend la peine na zamuto ba fantasme, mais fantasme on a ba popo ne zamabi. Au lieu popo na ye, allez, ba commission locale la chien. Yo ba ligoté singala kingo ale ba otambola kana bino bana basi boy bozo wele la kokota na dip so côté la dip muto ali bozo si se fait 5 000 $, ça fait 10 000 $. Yo zo trouver en normal to que na version net spirituelle. La version spirituelle wana toilette à mutu kaka et bombi ba mystère rebelle. Mais yo siko komiti na point au liango. To yo siko yo na version que les années ti ba fantasme ata yo moko mama toilette na yo moko na mutu na ozo kango solo ko ya mutu ko matina point ya kolia ngo bozo ke ne musika ah bo bandila ba mbwa ezaki ba nyawe komi mbwa tuwa mi o ezo ya ekoza cheval calculer siko e tolo ma cheval za munene lokwa loboko na ngawe tala mne na chango ko tala combien de mecs combien otewa ah ouais 1 2 3 4 bosiko nde etolomo siko ya cheval eza bongo mama ya cheval siko na nzoto amu moye mitrai oye na vite soko kosimba ngo ba lèvre non na soko kosimba ngo nde koto osimbi nde mokoto osimbi na okangisa ngo oligota ngo koto na kata suli etina wai olati pasi pe mawa. Pour conclure, je suis à la fin. Je dis d'abord merci à monsieur Thierry Vita. Merci beaucoup à maman Françoise Vita, force toujours. Maman ni mama donc maman mutema munene oya ndimanga karishuna ba pétage nanga na kati ya Kuli Media télévision. Parfois si je pète na musique. Donc merci à maman Françoise Vita. Merci à monsieur Gloire Liomé qui m'a accueilli depuis Kisangani. Je suis à Kisangani en direct de Kisangani comme vous voyez là. Prochaine émission dans un ba place ma banza ba on peut ba tobeta tour ba ça pe na kati ya Kisangani en tout cas to kopeta sur le solo. Toyeba histoire à Kisangani donc on continue na toujours découverte des autres continuer toujours ba ndeko na ngabo s'abonner bobo sanate na notre notification likolo na aller cliquer kaka yango s'abonner à chaque moment na bandoko tsa émission nanga o bando zwango na ba moment opportun na lingi bino mingi bandeko nanga ba abonner nanga tout ya Kuli Media télévision. Moi je vous aime beaucoup les 15 déjà atterrissage na Katakin tozo ya chito continuer les sous découverte les sous pe na Katakin babi Kuli Media télévision to kotambola ba province nyonso moi Karichou je connais le Congo tellement je connais le Congo ngala bino to ko bando tambola province nyonso na kokende na kotiela bino bilili to kotala toyeba ba difficulté ya province wana bazana besoin nini pe nini ezozanga bango to pe bakonza mboka na biso bakosala nini po ete babongisa mboka na biso ekende biso. Quant à moi je vous dis au revoir. Bonjour à tous, si vous aimez vous informer et savoir ce qui se passe un petit peu partout dans le monde, surtout faire le Congo ça, hein, je vous invite à faire comme moi et abonnez-vous sur Kuli Media TV, notre chaîne, et likez, partagez les vidéos et surtout restez connectés. Voilà.